Batate bamama kiamboteketo aboyi tukolele tuteze le fioti na kombo tata mwana pe tata molimo santo oyo balubi na biso yaunde tokosalela tongo ya lelo toza na ntinsani batata na bamama mpona majote ya solo toza na misala ya ebele na kati ya Yerusalemi ndenge toza kolobela yango toza na retard ya 10 ans mpona botongi ya Yerusalemi 21 ntango abandaki misala na nkamba asalaki 2 mois kendaki na mbanza nsanda nde kuna asalaki 3 mois nyonso epesi 5 mois nkolo yesu alobi na ye zonga na yo na mboka nkamba mpo kangama mokonzi bakangelaka ye na mboka na ye nde azongaka alobaka na bakoko na biso ete nzambe apesi biso mosala mosala oyo nzambe apesi biso tokokangama tokomona pasi tokota prison ntina tokokotela prison bana oyo tokobota na bakoko na biso bana ya bana na biso bango bakokangama te bakosala prison te bango nde bakoza na esengo mpona nini bowumbu ekosila esila bi esila te sikoyo bazotalela na biso totonga Yerusalemi yango bapapa batikelaki biso makambo misato bolingo mibeko misala yango nde epesaka biso elembo me biso bato mingi tozali kokweyisa bilembo na biso te tozongela tozala makasi kosalela tata nzambe na lingomba oyo ya tata molimo santo pouvoir po hekima te soki tozokweyisa bilembo tozotikala vide lisese bapesaka awa na Yerusalemi na ngambu ngombe kinsuka sikoyo mbwa awutia na Yerusalemi na musoni na ye na monoko po katisa ngombe kinsuka mai ezali mai ya nkamba mbwa sikoyo na musoni na ye na monoko mai yango oyo atali na mai musuni eza na monoko oyo eza kati na mai eza monene alingi alanda oyo eza na mai ekweyaka te atala boye musuni eza susu te na mai mpe ebungi ezomonana te akoyisi bi akoyisi te tokomi bongo bie bongo te moni wana lisese ke bilembo ezokwea mingi tokozongisa yango na bolingo mibeko misala bankole bayebaki ke bakokangama po ete bakokoya nsima bango nde bakoza na esengo bowumbu ekosila memorial yango wana lelo bavolontaire tozosenga tozala makasi tobanda mpo ndako totonga ekende sango na mokili mobimba ezali mapambole na biso toza nano na mingi ya kosala na Yerusalemi tosilisi boye na kombo tata mwana mpe tata molimo santo amen Batata bamama kiamboteketo awe tukolele beto mpe tuletezi nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo
tolandi matei na biso na ndako ya Nzambe ndenge bauti kote ya biso. Wana nde bilei na biso ya bomoi bapesi biso yango ikobatela biso moi mobimba. Pe ba programme nyonso yo Lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu. Yango nde tokolanda pe kosalela. Mabondeli tobosana te. Lobi tolandaki liloba ya mutuya o tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kyangani apesaki biso. Oyo ezali ete tozali na musuni na munoko kokatisa na mai ya nkamba. Tomoni eke oyo emonani na mai, donc elilingi ozomoni yango ke wana eleki monene okitisi oyo eza na munoko po olanda eza na mai otala oyo ezalaki na munoko ebungi oyo pe na mai pe eza lisusu te. Elingi koloba ndenge tata Molimo Santo alobaki ete elembo oyo tata Molimo Santo atie biso banda ye moko Papa Simon Kimbangu mama Mwilu bamvoala misato. Lelo oyo mayele ya mabe ekomi na Satan po ete akoka kolongola biso elembo wana. Esika wana nde tozala mayele ndenge ye moko alobaki yango tokolonga moyini wana na mabondeli. Yango nde bazali kosenga biso mabondeli makasi babeko tobosana te, mabondeli ya bangonga ndenge bango nyonso misato batikela biso devoir wana tokoka kobosana te po ete tobongisa elembo na biso te. Po mokili mobimba esosoli ete likambo wana eza epai na ngai na yo. Yango nzembo korali Yerusalemi akoyembaka ntango nyonso pe faki pe akoyembaka yango ntango nyonso komona ete elembo oyo toza na yango tozolinga kobungisa yango. Kobungisa na nini? Na nzela ya Satan. Yango nesika wana tozala mayele. Misala tobosana te. Biso moko tozali komona ndenge nini misala ezali kosalema na kati na Yerusalemi. Ndenge nini kombo ya tata Simon Kimbangu ezali kotomba na mokili mobimba. Elaka toza na yango ete batu nyonso yo bapakanu bayebi likambo yango te bakoluka esika tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu azali. Bakoluka yo kimbangiste na bakartier bisika tokofandaka toyebani est-ce que tu place ni toko komona bakimbangiste wana kuna aza kimbangiste. Ekosalema ekomi pene ndenge tata Molimo Santo aza kolobela biso yango. Esika ona tozala mayele makasi bizaleli na biso, bizaleli ba comportement na biso tomilakisa penza ke tozali bakimbangiste. Yango baza kotinda biso na misala awa na kati na Yerusalemi. Misala ekomi bebo na ndenge nini ete ba construction ye moko tata Molimo Santo ndenge aza kotinda biso. Tozali koyoka ba communiquer oyo ezali ete association boye mouvement boye bapesi biso esika ya kotonga ndako wana. Tata Molimo Santo akomi presse po ete azwa bafungola ya bandako na biso nyonso. Ezala batioko ndenge bapesi biso bandako, ba mouvement ijiki kuna na Nzanza Bisadi, ba dortoir bandeko na biso ya Europe nyonso wana, ba grand bandundu ndako na biso le 24 décembre. Eza kozela wana premier niveau eke tata Molimo Santo alalisa bapaya na ye kolala kolamuka. Tozali kokende biso moko toza komona ete mingi logement ekomi pasi na nkamba. Nesika wana banani bakobongisa nde biso
na ndenge tata molimo mosantu azali kotinda biso memorial dakwa bankole zelo ezali kolukama mingi mabanga fezala ya mingi na construction pe ya route ya chemin de la passion kuna pe ezoluka bazelo ezoluka mabanga nyonso wana nani akobongisa biso bato tofandi na nkamba biso bato tofandi na nkamba bapelerin ye moko tata molimo santu ndenge abongisa mokili na ye biloko nyonso wana eza musika te ezala mabanga zelo eza pembeni koregroupe yango komatisa yango kotia yango esika misala ezali nyonso wana biso nde tokosala yango kolona pe kobokola tozali kotika te solo tozali kosala misala ya tata nzambe tozali pe kosala basacrifice kasi papa mfuma mbanza papa de alunga na kianga na lobi ete nzoto na molimo ezali ya kokangana nzoto soki elete molimo kosalaka nini ekolembaka mabaku mpona nini tolete aya biso moko oyo tozali kolona mwa pondo mwa linyoko mwa loso mwa likemba masango yango nde kosalisa biso kosomba ntango nyonso tokende kosomba musika bambongo malamu kutu esombaka biloko oyo esengeli lokola babarre de fer basima me biloko ya kolia biso moko nde tokomisalela to banzela nyonso wana ezali nze banzela tozali kolanda ntango nyonso yango nde ntongo nyonso tokozalaka na ntinsani batata na bamama mwa musolo moke wana nde yango tokosalisa biso bosombi mazut bakayas to mabanga toza komema solo na mutu kasi oyo mpe komona mituka soki ezali rapidité et surtout zelo fo kaka mutuka ezali kosenga nde majut ntongo nyonso soki etani bisika nyonso esengeli zelo fo mituka kende kozwa yango tokosengaka mwa mazut mwa sukali mpe tokosombelaka kaka wana na kafe pamba te misala mpo etambola malamu soki nzoto ezi nango mai ya moto misala ekosalama mpe mwa malamu yango nde toza kosenga ntango nyonso na ntinsani mwa moke oyo oza nango ezala 500 francs ezala mbongo ya braza ezala ya ngola ezala ya poto ya RDC nyonso ezali mbongo yango nde eza kosalisa biso tosilisi boye okombo tata mwana mpe molimo mosantu amen.